Zalara Boé. Vraiment merci. Merci Nashkola Dokanto. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces nouveaux numéros de votre émission Espace 100% Stella Mwaka. Zala Bridan. Pour mettre ça en ango, pour comprendre le rythmique qui a le lot toujours Akusta Lipanda. Pour mettre ça en ango, Zala Raboé. Ceux qui cheval en bangoté, ceux qui Stella Mwaka te. Nous sommes depuis la ville porteur de Matadi chez l'Espace Winner. PDG Mbanguié. Vraiment, c'est l'ami de l'artiste. C'est pourquoi ACP Lilelo, parce que l'émission, tantôt ils ont la plateau sur la RTZ, tantôt ils ont différé. De l'autre, Sabino Bilengi à Eshkola do Kanto du live, parce que le leader Azoya Nabasangoya Solo. Merci à technicité Ig Umba. Aujourd'hui, il est assisté à Boda Luau. Et dans nos hommes, Giscard, Lusala, Avatar Bass, Avatar Bass, Avatar Bass. Dadi Miel, Papa na Presti, na Gradi. Merci à vous. Merci vraiment à Monstre, Petit Ngoubal, Monstre. Parce que Tozana et Lelo, dans nos hommes, Padambonda, Padambonda, Padambonda. Merci à Président Don Pierrot. On est ensemble. Oh, Océan Orly. On est ensemble. Je suis assisté Lelo, parce que Lelo, Blaise Assassin à MAB. Je suis assisté à l'ingénieur Ramson Lumisa, V-Force, V-Force. Real Pro depuis Nigeria. Lelo Zopesa Dieu pour la Matadi. Et avec Opesa moi, salutation avec une mission de service. Merci à l'ingénieur Jordan. Merci à l'ingénieur Jackson, Chansard, clinique des baffles. Parce que Lelo sont Oyo et Pesa Melibiso. Vraiment, il fallait te remercier Batouana, concours na Bangonde, Bapesi Makam, Bapesi Mayele. Vraiment, notre émission est tellement suivie. Nous sommes depuis la ville province, dans la province du Congo central. Vulia Messi Pachinzouzi. Vraiment, l'émission était concise juste pour ça, la valoir promotion. Et vendre l'image artiste, c'est la moi caché Valambangou, Mbote ta récite sur tous les plans, dans tous les secteurs, dans tous les coins et recoins du monde. Parce que c'est international, à Nelkangongo l'international, à la charge artiste international parce qu'ils ont représenté le continent d'Afrique. L'Obia Rosala mondialement représenté pour Azobet Fit, il y a solo, le lot, Bogoyo a parole des fans, juste après Koyamba, ma première invitée Nangaï. Lelo, leader à Okotana, répertoire ya solo. Merci parce que Lelo entré en manager, Oyo ya producteur naye Eko Salema. Je vous rappelle que l'émission Oyo ezala qui consi kaka pour ça la promotion à groupe Oyote, ba vrai Oyaye donc partout. Merci Oumba. Ceux qui boling koleka, bobengi biso la numéro est affiché parce que l'émission est très suivie. Beaucoup mais la rabiso pe ba suggestion la bino. Des fois ceux qui ont ça la bino plaisir bolobi, ceux qui pe vous avez ba critique à Rosala Bosala yango rapidement. Sans plus tarder, Ig Umba Soro Pesabiso, Jingle Oyo Transition, Tomesa Nango, rencontre Yanel Kango l'international main libre, donc beto par rapport à bas aux différences. Je sais que plaisir Nabiso, et que Pesabino Mawa, et Salabino Kanda, je sais pas que c'est mon abisso vraiment, et Pesabino vraiment moi ma bé, parce que Mambabo Yonan Bomonangote, mais bon, mais ça Nango, vraiment ça pour Nabino, Banekongo, pour Nabino, Bana Congo central, pour Nabino, Congolais, artiste à vendre Yeyo. C'est la Mwaka Ig Umba Pesangana nous annonce Oyo ya rencontre Yanel Kangongo na yamba ba invité na ngai merci. C'était la Mwaka Mbwete te ya récite. Balobi Zala Prudent Congo central est à vous. Zala Prudent. Zala Prudent. Zala Prudent pour sinon te ba ko sala yo G. Leko na lobi Zala Prudent espace ses amoko sur RTZ. Chaque vendredi saint, dans Bandeli, chaque vendredi saint à partir de 21h, Zala Prudent avec Cheval Lambang ou Stella Mwaka, leader Yashkola do Kanto, Banamata. Je pense que vous avez compris pourquoi est-ce que Fernando Fina, Abraham, Congo d'Atoti, la Zoa qui charge à produire artiste et Amounen et à Congo central, Stella Mwaka, Cheval Lambang ou Mbete ta récite. Le lot Nazan là, invité de marque, leader. À Tindi Bango, parce que Azad déjà derrière nos murs,
Merci à Jean Seke parce que dans l'émission Maman l'a dit Poiti la baronne on a vrai c'était la moika vraiment tant on prend mon président Bazafis avant di liboso etando ike pour la la Pablo Pachimoul kuna la session sister c'est mobile Mama Jackie Ngongo merci na bino nyonso Papa Daniel Nzongolo merci na ba appel na bino merci na soutien Cécile Mbambi vraiment na sepeli na yo merci na Trefa Kayanda lelo na yambi moko ya ba porte-parole moko parmi Bambiaka ya groupe Oyo porte-parole des affaires batu bazaki na posa bamona lelo mikolo eleki tellement trop basango nini Oyo des affaires memeli biso awa na mokola lelo na émission Oyo 100% c'était là vendredi saint à lelo eza vraiment ezo bouger Ville Matadi olobi nini pona yango po na rencontre na biso mokola lelo. Ouais, Anel Kangongo, merci pour la parole. D'abord, on a se présenté na bana Matadi pour na bigi ça fait longtemps, ça fait bail. Vraiment. Et il y a vraiment sous des affaires donc ngai naza trésor l'hôtel des affaires. Mobile a Chalaï Maswangi, papa ya Melina, na Christiana. Ba sangweza ya trop mais na bigi minute eza émission na biso to loba trop ba sangweza ya trop mingi na yo betande c'était pour na bana Matadi ba comprendre que eza Shikola du Kanto, équipe nationale na bango ya Congo Central Fierté na bango. Il y a un masolo do na on a ingénieur Hervé Kikani en direct qui a office des routes donc baza déjà au CP la TV de Jésus Lengi ingénieur Denis Liboké en Pokasa mais des affaires ba bisinga yo le karana ba émission te o le kikana émission tango monique espace Oyo 100% c'était les salamine de zongeli sous TV za la running vraiment na yo bon koleka na ba émission to monika ba émission ndenge koma po o isa biso moko balobi kia kukia ngana okende pa ba voisin bo achelolo so muke o déclarer ndeni mais abino moko ta bache dimi comprendre que le lopé ratiquer la dimi donc le kanango malgré confinement tu ebi que badge moko boye salami rapidement na moni tant umba benda ki ngo salinga bien badge Oyo pesana no ba vrai fan o bazotalo na ba parler stratégie ngo za ndenge ni na moni idéologie sika donc le lopé na soto beta c'était d'abord na bandana ko remercier le grand prêtre Fernando Finda Congo Diantotila Abraham et l'ami des présidents africains. Donc ce tout le monde a badge oh c'est pas pour rien les lobolobi qui ont des affaires à l'écart kala donc son aïe ils ont dépendant on ça les vraies informations pour na ba vrai tout ya Shikola du Kanto ba oh tout balinga rester la moi kana orchestre na mobimba ba oh tout balinga biso tout nene yo présenter bango loko oyo oh nyoso pena bengami mwana rester la moi kato ya Shikola du Kanto alinga musique na kitoko esa la fierté na mboka na ye. Donc tout fois à l'année locaux. Ils en vente ou bien comment vous bon, ils en vente to kabolate mais ils a oh nyo so bengami vrai à Shikola du Kanto. Oh alingi ko soutenir mouvement ndé to mona ba Fernando Finda ba bloko abu na Matadi zalate quand même. Bon pour na rejoindre locaux oh il faut contacter toujours des affaires. Papa na Christiana na Melina. Contact na yo. Donc numéro na nga contact eza 080 87 58 434 080 87 58 434 wana directement rejoindre moko des affaires to obengi moko leader mwete ta resi cheval mbangu na mbangu po maloba na bino fimu na ende na Kongo na ye tala lelo. Merci vraiment wana porte-parole ya lo tellement trop azaki ye mon côté lelo tozana moko ya ba membre ya bureau Trésor Katanda TK service lelo nga TK service Trésor boni basango ya Shikola do Kanto. Merci Anel Kangongo. La question na yo Shikola de Kanto makambo yango yo makambo badaya ko luka yango ye ba supporter yango po biso to na minga loba te musala ebele makambo zo mona na nde to marché en tout cas minga lobeza te bana Matadi nouvelle bazali OK nouvelle na biso ezake bana Matadi to prometa bino ke Stella Mwaka obeta featuring na ngiama makanda Weranson bomona ki featuring ebetami ebiminze mboza na zala prudent ezana audio ezana image motuyo satwala ndango côté na YouTube beti Stella Mwaka oromona ba image wana ya featuring wana to suki wana te ba featuring e continuer tina mboka libanda to beti featuring na MG de général adamo na Belgique to beti na ye leader a beti na ye minzembo kitoko linganga pona ka ko fortifier bino ba melomane na biso oyo surtout bo consommer musique na biso et puis toza sous na featuring moro li sous oyo leader a bombela bino après ba confinement oyo bo za featuring avec Daju et puis Daju nani sous oyo Davido alors betana bango pona la sabino ka kino toza déjà international vraiment wana to solango na leader tanga koya mais balobi ki bureau zo salarien cheval mbango azoki mara mbango ye moko Trésor Katanda bino rôle na bino zande
So babi bureau zo sala rien c'est que ba on dimara te mais toutefois ba on dimara pour musala salema musala nyonso zo mona ezo tambola leader sala boya zo nga boya bureau nem te dirigeant soki bureau te mais lelo bo mona 100% c'était la moi kate bureau solo la kina leader solo na bureau et puis Fernando Fina les patrons de tous les patrons a beti lo boko pour que makambu évolue et que na marche si ko bureau eza yo mokoté boza mo ebele yo rôle na yo pemena ya leader ezarani. Oui, rôle na permet un leader, nada cordon et bureau et puis nada manager et mouvement et leader c'était la moi. Merci Trésor Katanda des affaires ceux qui osent moi salutation il y a 2-3 personnes au bazotal on a parlé parce que groupe ezana bato ebele avant que nazonga na Trésor Katanda aussi sana yo. Ouais ba salutation na ngeza kaka do elo moka na ngana ibisa bana matadi webisa bango ke ba opola mais moi bandima ba salutation na ngana op c'est pas Hervé Kikani ingénieur na office des routes. Ingénieur Denis Liboke Ampoka, président Don Pierrot, charge à Kaela Doba Somalien, tout n'a minute on a parlé na biki ba OCP là. Jean-Claude Mavambo Oebeka, vraiment. Junior Air Force One, Chic Mbongo, Montana Makese na biki Bethlehem na minute bango tout baza déjà OCP là. Et puis les solaires à mon corps Mama Dimbi Elena wana mukarame mupanzi pena wana bena nzamba ba maman lingolia pena nyonso komela. Merci Trésor Katanda moi liloba oza ki nango yo sala esengo na ba fan na yo nyonso ba otala groupe na yo pelelo. OK nenga na répondre à place loba ki ke dans bureau za yo mokoto za na banani place wando le kanga bureau na nga mokote na dana Simon Mbadu nga Trésor Katanda cordon à bureau na dana Simon Mbadu comme conseiller et secrétaire et puis dans des affaires tout ça pembeni a lui charge à faire et puis a lui charge sous ya relever le mouvement pour que bo sentir ba news oyo et les grands mouvement. Vraiment merci Nabino et Umba je sais que on est ensemble na yebi que mission oyo lelo akusta ezobetama awa akusta lipanda bana matadi mamba boye il faut soutenir artiste ce qui le phénomène ngama makanda monsieur formidable à lobby to soutenir artiste na beto mwana matadi vraiment ton de mayango est-ce que marambo ikumba na kosi pesanga makambu kala maseka makulu mambo c'est parti à paradis chéri nanga na lelio pasa kitoko mingi inganga na pesa mini po inganga mama paradis terrestre Boudena yo etindinga Nalinga yo looking sweet, just you and me I know you living mama Mutima betinga mama Akila mandata manga mapandani suki yanga moto etelemi boza kitoko mingi looking sweet, just you and me I know you living mama Mutima betinga mama Nasala nini poko tisanga kata Vraiment merci Wanezaki Biro pour comprendre ba charge eza esika oyo Trésor Katanda ezala bongo donc likambola ngonga histoire de ngonga donc balobaka dans la cour des grands lobby azalaki ndenge to bando mona e pangi na beto ya matadi mona matadi mais lelo azo représenter Afrique azo représenter continent na biso na niveau international vraiment to pese ba valeur tango zo yoka biro ye ya lobby featuring na Dadju tango biro ye ba lobby kala mingi te to ko comprendre que Davido peut obeta featuring na artiste lelo nazo yamba c'était la mwaka ba question nyonso eza a to redévelopper na ye. Mais sans plus tarder, bah vrai yaye balobaki. Tozo tourner émission lelo na espace winner donc diffusé na RTZ et puis na ba chaîne partenaire même na au bazana YouTube ba beti c'était la mwaka ba beti na ba chaîne na biso au isa partenaire au comprendre au moins la vitesse lelo bo zo ba vrai et puis ba bureau na ba coin tout na pesimbote na bana Belvedere na pesimbote na bana Nzanza na pesimbote na bana ya Minkondo na pesimbote na Mvwadu na pesimbote parce que kuna na Trabeka bo chef ki TV pona kolanda Zala Prudent Lelo, Tolanda ba vrai, Nenge Balobaki, Pona leader na bango. C'est parti. Bon, leader, c'est la Mwaka. Orchestre Oyo, et orchestre Nabiso. Ado Sala Babilo René bien. Yango Toto Sengaraka. Na Congo central, Peba na Matadi. Tout soutenir leader Nabiso, c'était la Mwaka. Pour Azana ba vision bien. Talaka Kanakata Congo central là. Mutu moko alongwa nobeta fitiri na wera. Eza black ite pour wera aza leader munene na kati ya Congo. Maintenant au moni c'était là que robeta fitiri na wera, c'est que papa ezali yango to sepela to soutenir
leader na biso Stella akende liboso pour la fierté ya biso ya Congo central, pe la fierté ya biso bana Matadi, pe la fierté ya biso bana Boma, bana Mwanda, bana Lukala, bana Kimpese, bana Songololo, partout tout pour soutenir Stella Mwaka orchestre na biso ya Congo central. Merci parce que émission ezo sepelisa son excellence monsieur le ministre Ntimba Edouard Zala Prudent non mona Ogi Misaba les vrais à Stella ya Shkola do Kanto Zala Prudent auto belge le président Zala Prudent Eric Luzolo Zala Prudent Mami Dimbi Elena depuis Bethlehem vraiment maman après ah malamo to Golia biso to message déjà na parlé Fati Luzwa quasité là Fati quasité là on a vrai ya Stella Mwaka les déclarants tombés du ciel vraiment lelo na yambeli bino leader parce que Lupanda ezobeta malelo concert oyo eza acoustica donc eza concert mais émission veut dire azobeta live na 4 émissions et bimi le quoi la semi concert au bino bozota la live à partir ya ba parler toza na espace winner bozoyo kama masolo auto sola na leader na bino. Bonsoir artiste. Bonsoir Anel Kangongo. Encore une fois na yambio pour na la suite de l'émission auto salaki. Vraiment ba vrai ayo batinda ba message ba benga moi trop tellement que rendez-vous ezalaki dans le bail que non leader azali pe ba masolo pe za ebele et salaki ondenge nini tango lekaki na plateau dernièrement. Merci ezalaki bien quoi. Au moni ki nazali na kisasa tango zwenga na singa pena ya partia kin tozalaki en tour na ba dia Totila Fernando Finda tozalaki na ba de la forêt Igwe Weranson, Diama Makanda, nous allons na Ramson, na rata base, to sur l'emballement rappel na yo, nasi bana mai, bana Matadi, Stella Mwaka za président na Roya Obeta Akusa, les pandas, pour Talaga 60 ans Congo, les pandas na Roya, ceux qui naza na ville portière Matadi, les lo pour n'appel wana naza, ndi na yaki, na comité na base na Bethlehem mutana makiese mami Elena Dimbi Monkarame bana Bethlehem jusqu'à Lusala bayambaki ngana ba disaf des affaires na ba Blaise Likompa ya Dodo Solo Kobetos mwana molokai et puis na komaki après na ke beta akusta wana donc sengonanga tala lelo merci na bureau quoi vraiment et sengona et tala lelo yo leader to ramasaki moi un peu trop na terrain tant to kitara poto sala Fox Pop n'a pas vrai na biso mais tu es koyoka ke ah ceux qui artistes a commis na ba niveau oyo tant tu ebisi bango cheval oloba cheval ambango ba wanda comprendre te tant le pesi makambo bazo comprendre kakate balobi ke yo zano angolais ozala ka congolais te monte ke ya banda na ndule ba côté kuna to ngato ba moi parcours origine na yo soko zala marié combien d'enfants soko bota et puis au banda ndule wapi rapidement quelques paragraphes pour ba comprendre. Merci Anel Kangongo okundoli c'est la Mwaka congolais. C'est la Mwaka mwana Matadi. C'est la Mwaka mwana Luanda. Na ndenge nini? C'est la Mwaka bota mwana papa Mwaka maman fidéliser mombo moni mambo. C'est la Mwaka mwana soda. C'est la Mwaka fana na Kansoyo, na bota mwana Kansoyo, na koli na Kamolai, na koli na Karejaf, na koli na Kawango. Alors papa ayeko kufa na Karejaf. Ilongo tozalaki na ba PDG Mbangi. Tu fana bango wana mina France. Tant papa est rotika biso, tu as qui na 14 ans. Alors maman, tu tikel na maman. Maman a komaki papa et moko maman. Alors maman la biso zaki ceux qui a teki malewa te, biso cheki mobulu, kolata mobulu. Yango na yemaki na nzimbo moko na titilaki yango cascadeur. Nazali mwana mobalio. Na longwa kananda kwa babotio, na aja 18 ans na Matadi. Samo papa vanda kadiaka ve beto bikana kana maboko mama oh mama butaka munu yeko sempe de briar ya mpamba soki atekite samona kudia mpasi samona kuvuata mpasi kela sikutu kolobate mama de mère wana ekomaki soki atekite to tangate soki atekite to liate alonga na age wana sikoyo na monite tozana baleki na cascade na beti Angola na nzela noki kabo na koti noki na zui bateau Luanda na Asia 18 ans siko wana so bandandule ah te ndule nango bandango awa na ba ajuana mère za olinga ngote azinga kuminga na internat ndunga na internat place mindule zalaka tano te internat pe elmo ba
ba frère scolaire comme il passe talaka papa zalaki soute maman ye moko akumbi biso ti nazongi matadi tant nazongi matadi na ke Luanda nde place nga zaki coopérant zaki homme d'affaires nazoki ni ba kafufu nazote ka bijoux nazote ka forme nazote ka diamant na Luanda alors nazaki pe quoi faire tant na kata suki nakutana na grand frère moko mona ye Jean Kika azamo na Londres abisinga na okate suki na oyemba yo yemba nga bite na meka na ngaka mais na ba vieux ba bimbisa ngai habité na produit yo na présenter ba vieux abi yo kaka na bite maman funa telemelango na telemi maman na tilelo na zana esthétique palanga na Luanda rappeler ba tezaki ba nini ni wana mbo ezalaki na ba 95 mais makila eza déjà nduli pour papa na azalaki musicien azobeta fanfare na kansoyo alors na Luanda tant na bandi ko beta ndule na orchestre esthétique palanga ya Prince Dona Mobeti premier groupe nanga esthétique palanga so bana ngola baza na matadi babiki orchestre ezaki ya bana matadi te mais ba congolais na kati ya Luanda. Combien d'années? Bon ça fait déjà so Nathalie banda 85 ti na ona 99 alors siko kola orchestre wana famille na bango baza osala sala ebote soutenir ba musicien pona nini asinga sela moka kenika viva mo bimi kuna akuminga na viva na koti na kuti bana mai pe na viva na bano travailler na viva El d'Angola viva Escola d'Astrela vraiment école de chant vous comprenez alors ti lelo alors nzambe ayebi mutu ndenge musala na efasala na tala tenga musala na musique zena ngo ya robotama ti lelo tala lelo de Luanda matadi so de tali on a sala nzambe munda lingana sala ngo munda okumba c'est la bête là non ba fan est-ce que qui au lobby oui parcours par rapport ceux qui aux arana famille ba lobby qui était là aventurier tambola na ekaka ye kolo munta babilamba c'était là vraiment au sala nini au moment la teke a Jésus poussana a changer na ekop ouais ceux qui na zabo na bana bat baye banan vraiment tala nga tatabo tala ka mandefa pembe tata déjà ceux qui na zoarare mais ça fona boire en déjà mais ba oba yebi ko yana na Luanda ba yebi na rata matadi ba yebi que c'est la mort ya ki musicien ti leo na musicien de ceux qui tout na zanango eza pour la musique ceux qui na kutana papa wemba pour la musique ceux qui na betana King Kester pour la musique lelo na betina roi de la forêt mutabeta 5 stades de martyrs double zénith ba ki buisan pipa ba stade de France ti lelo absanga petit lobela bango vraiment carrière réseau Kende ouais. C'est votre artiste Cheval Mbango Mboité ta récite né tozolo batozo lutter contre la musiquette la musique facile sans valeur artistique muto azo défendre biso valablement yeyo c'était la mwaka ndenge nini yo kutana papa Wemba oui obanda obetaki na groupe oyaye mezaki elle d'Angola papa Wemba azaki trokin rencontre na yo ya liboso ezalaka ndenge nini omona vraiment ke mafumbe yeyo ouais maître de l'école azalaki na ba viva nouvelle clita viva Molokai viva international na viva oya Luanda Escola d'Astrela biso zalaki na Luanda alors première production ya papa Wemba ezalaki na Luanda tanga bimika na boloko première production en Afrique ezalaki na Luanda auto betaki na biso ba scolaire Escola d'Astrela tasi pena papa Wemba afulaki sela moabe yo penda so le longa na zate yo robeta nga pena bien interpréter banzembo alors par place papa Wemba fula sela moka ezalaki na Karl Marx eza salmo wa munene na Luanda na Angola te beta na viva la musique na papa Wemba wana place premier concert ya ngwana donc après wana nde tout ça siko boy quoi après papa Wemba to yebi King Kester pe ozana Kester pe azwaka rappel historique il y a quelques minutes Kester to kutane na Luanda tanga uti Congo aye obeta na Luanda biso pe viva la musique to obeta na Luanda to ça une production le même jour a robeta samedi de producteur na secteur robeta samedi biso pe samedi to robeta so ba c'était au moins viva be obeta ceux qui obeti viva na za na pepetro mais so bengi kaka petit no mo aza comme na stella imda beta bloga vie so bengi aza koto mbala moko bomona viva na esala marque VP abingi pa ba pesil me ona bengi nga allo okoke falo biso porte don na lo banana kwa mambo kese oui comme kwa mambo mais nana poussa no ya koto nga na zo beta bine bezo beta biso nga vive za mouvement na biso ya na koto na koiti na hotel Alvalade place King za ovanda
tokutani na ye petit na soir ayosinga ebele kute na soir tozala na concert na ciné africa na ojaenda alors monika biso tokobeta tozala kuna bitembo vie biso ozala bana lona déjà vie eza concert na ye na permetaki kokende na te il faut na komaka kuna na comité na ndule wana balukinga kuna na vivre na biso bengaza pas que c'est pour nous soutenir congolais na kati ya Luanda. C'était comme ça. Lelo c'était la moika azwa des diplômes, na qui est meilleur chanteur deux fois na ville Matadi. Et puis aux autres diplôme moko meilleur groupe Escola do Canto. Et rappelez batu ezalaka pona na talent ba capacité parce que batu mususu balobi que non wana ba papier wana pamba wana esala nini. Ezalaka ba événement nini parce que ba mususu pe lelo ba botami bambu ba uti pe ba voyage ba ye bazala te na ba période wana ezalaka na ba date nini ezalaka ba événement nini et puis nini sala po yo mérité ba diplôme wana. Merci Anel Kangongo. C'est la mort c'est un musicien. Marambo des affaires est bien au trésor Lutelo. Tant na quoi na mboka o baza kanisa ata jika moko boy ngabitenga na jika tenga na musicien. Tant na recruter qui première équipe on a bien ba commando na koti bangi idéologie ya molokai tono beta. Ils na kermesse moko ya Emery Dimwela. To beta na kermesse wana donc ba mouvement so beta za na ba 2007. Tant to beta moko na kermesse to beta et puis bato kermesse obi que ce garçon na otsango la zo beta awa bato bakindaka te to tekaka bien. Ba mususu ba beta mais biso so to yika ka to beti. To kutana pe na waze quoi na kata concert na kermesse waze quoi mon grand frère a beta kinga pe na beti beti vous aimez bien. De comment so to beti na kermesse batekaka bien. Yango so tant kermesse si la qui Emery Dimo l'habité bino penza orchestre za makasi. Apesa ngai diplôme wana na métropole. Apesa ki ba brevet ngana zwaki honorable Emile Lutelo pe azwaki et puis ba Christophe Palais pe azwaki pe ni na bango mais ngana zwaki papier na tant que meilleur orchestre na temps na 2007. Yango mon ezaki bongo et puis na ozo mususu na Sper Ndule pa Gabi Ndombasi. Ezaki concours ba chanteur. Tozaki ebele wana ti eko tikala nga bonko nazwaki brevet en tant que meilleur chanteur. Alors nego za susu médaille na brevet mususu tant que chanteur sapeur. De ba sapeur ba ba pesinga brevet tant que so de beta ndule biso ya ndule no olata rapé bien. Nene azabo na ba doje gabana. Vraiment il était comment? Il était comment Oba Nasi Rozomona. Vraiment artiste auti musika abandakala ayeba ke oyazolo na suka suka robota mbuma talaka anokeli bamvula kauki bamoi umbazala na ngai ozate anokeli bamvula kauki bamoi mais alemba kité parce que atabutu soki eumeli suka suka tongo ekotana tongo etani lelo rencontre na yo na Fernando Congo Dantoti la ezalaki ndenge nini na nzela parce que bato mususu balobi ke non bazaba massa ba mususu balobi te bakutani na nzela non c'est Weranson yo moko expliquer bato originalité ya masolango pour pas comprendre kander ya marambo yo 100% c'est la moi trésor katanda zo comprendre bana Matadi balinga bayoka masola boye bana Belvedere bana Momo bana Pompage bana Kam banana bana Nzanza bayoka masolo. C'est la moika tanga utayi Congo akutayi Luanda aye Congo na yaki na Victor Eleison que sera zunga na Luanda aye nanga tikin donc fona kineki na leki na pa ya village natal na leki pa mère après 18 ans na kutana maman nanga natalika achebiso mbo moi mukina yaki nango tika na bongsa na kina pe o mère kaminga be mama na pelo carte vona tongolo tama bikok moko boye tanta na fin du mois batungisa to pinezate o bakangi document car mais palin fin du mois ozwaka la do fomina tongolo ba parler oyo atana kenanga kin kuna tracasserie ya wana kutu avant Fernando mais avant Fernando déjà parlé de son vivant d'autant na keki sasa na kutanaki na Ramson Lumisa lelo manager ya Fernando Finda bien na kata mola wana na tonde Victor Ezulinga palais il faut zulanga palais mais to kutana Fernando na Ramson dakuma ngai pa Fernando como vana ndako moko ngai Fernando Finda Ramson wana sko dia totila nanu azana na kin vraiment alors tant to kutana to vanda bien mami Elena dimi mukara mayebi alors tant upeka na zongi
Matadi na Kesu Luanda, Fernando Finda, Ayepe Luanda, Ramson Lumisa, Ake Benin, Fernando Finda, Koti Pemba, la Namibie, Ake ba Sud-Afrique, à Panzani. Ngana Zara toujours na Luanda. Après 12 ans, nous avons fait un conseil na Chaudron. Et c'est là qui conseille ya David Ilunga. Et c'est là qui a Desco TV. Tant on a nous le wana Fernando Finda njoga yaki na Matadi. Aho bin ba conteneur bakutani na ya Robert Ngobila que je salue. Ouais. À tout ya Robert Ngobila. Ndeko na mongo boy massa biso ndeko akoma massa. Comment on est la moi gabi oh na yebi pa na bango. Ba ya pena tina Coca-Cola na palin. Bakutani na Mamili Belena. Ndenge ni stela bide c'est la conseil ba yeti na Chaudron. Bakutana na obeta ndule pa na tabo Fernando Finda. Ya kutanga na hôtel La Flair. Akuta plein ya Chaudron. Ayebi déjà makamwango déjà mamunanga. Na kina kutie place teka service zo katanda zalaka na lola tekutana yo absinga ndenge ni ndule OK. Siko na lingo sala featuring osana nani? Watu kutani Fernando Finda Ramson do biso tozala ba na ndenge moko boye Ramson na yebi. Donc masolo ya were bimanga nde jour abisinga ketenga na soutenaka JB Piana, Weranson, Fali Poupa, abisiko yo obeta nani ngo banana nani. Ngabite na banana de la forêt pour naza ténoriste tubeta dio. Oui, na banana de la forêt ténoriste ba beta dio, makambango yango yo, makambango trésor alobaki yango yo. Yango makambango. Merci bana Matadi. Tozaï Belé, le leader Azaki et Moroté, pour comprendre moi, briefing, il y a parcours naïe, chronologique, mais qui un peu que survoler l'icolo, pour aux moins idée, il y a grandeur, il y a Mouto Avandi, Awa, Lelo, mais c'est formidable, le lobby na Davido, Nicole Roya Kuna, na Dadju, parce que Tozana manager, il y a producteur, Naïsika au groupe Bazali, vraiment, on a Blaise Assassin, on a vraiment équipe de base des Ali, il y a Dodo. Déjà qu'on a besoin de Sarah Milangi, on a vraiment Avatar Bass Tazali, pas d'ambonda, bon on a déjà complet dache. Si ma tout est complet, Naebi qui est ingénieur, Tozali Bopé Sarabiso Makambu, leader Lelo Akusta Lipanda, Tozali na moi répertoire moko oh ba vrai ayo ba senga kibiso, tolinga ki osala ngo na nenga ba pro, banana on a kiaku pesa Makambu. Wana kiaku ezali. Na expliqué bango apesi biso kiaku apesi biso kodi ndambu londa ndambu lelo zala prudent donc on ba slogan oyo ezo tinda biso to réfléchir tellement grand par rapport ya mutu oyo biso tozo promouvoir Fernando Finda Abraham, l'ami des présents africains, tous à la prudent qui va au la biso Jeko. Weranson de la forêt, Nzeta Manga, Soukali, Hervé, ingénieur dans l'office de routes, Ramson et Lomisa, Fernando Finda Diatotila, Kangamatoi na Belobi. Kokela bango teo lingo mona mabena ngai bongo ndimela bango diatotila Fernando Mwamba salanke bana bafiti koyokelanka bango te lingo mona mabena ngambongo ndimelaka bango papa soka yakinga na likambo benganga vandisanga tunanga benganga vandisanga tunanga lokomona kenga na zananga inosanta makambango diatotila soka yakinga na likambo benganga vandisanga tunanga yaya benganga vandisanga tunanga lokomona kenga na zananga inosanta makambango diatotila soka tanda nzianda konanga eka service merano papa banananga merano et j'ai mes coração oh meu amor likundi anda konanga
papa ya bana nanga okofuna bisiki dudu tomate oyo bana matadi balingaka angasela mwaka mama botanga mobali papa kufa kala atikelanga mokumba baleki mpona batelaka tokalema mino na ye te o jamai nakolembe bango mama ye monimambe batapodisa epesa munu mbongo pepe kubika munu fe makumba baleki nyonso na sime angasela mwaka nakoma kosansale lokola yesu masiya bakumbisaka kuluze na ngomba golgota o jemandono le mwaka soda ya famille siselema yeye papi moyo mama yeye sare loko sana pour aliment ah papa Odyssée grand prêtre ouais yelele salamaka nasina botama mobali baboti bakufa kala batikelanga mokumba baleki soki bokotongonga bokoseke vina ngai naza na nyonga moto te nakomako nani soki mpona buyaka nzambe moto ayebi awa bokoseke oyebi te likoya lobi kabindo mbasi Jean-Louis Doula yelele sela mwaka nasina botama mobali baboti bakufa kala batikelanga mokumba baleki soki bokotongonga bokoseke vina ngai naza na nyongo moto te nakomako nani soki mpona mpiaka nzambe moto ayebi awa bokoseke oyebi te likoya lobi somoto soki kaka mpona kozanga eza nanga fote na ngai te nzambe moto apesaka moto na chance na ye leze mabu ya fredi zola ye laissez-nous le temps du jour au jour c'est la mwaka oh mama yo mama oh teka service tokoyemba bana matadi teka service yaka na teka service yaka mwana mobali oyo soki bamoni eka bamoni ngai bakombo oyo elesaka mawa makambo yango yango on est ensemble avec vous l'université la mwaka yende makambo le ministre Edouard Simba Sito mouvement na yango oyo Stella mwaka de Kato okimisa ba le nécessaire mouvement yango oyo prêtre topesi begini maniango mbote topesi le président baza fils mbote bele topesi mbote na biso lisusu na Chiki Mbongo topesi mbote na biso lisusu na papa Daniel Zengolo le cordon topesi mbote na biso na bato basokipaka na mouvement na biso lokola président Siaouke kende makambo lisusu en tout cas merci. Merci Teka Service. Ouais. Je n'ai d'accord. Motemeza mandaki tema ekobeta katango ya likambo ekobeta katango nyonso balena mwana ebaki te lela likambo likwelinga
motupe sundoli pasi nyasa na motema na izebonga na lelio Fernando Finda Abraham komamaka nanga moko ebosaninga lokola kasa oesi ekwea na nzete pasi nanga eza se mobesu onenesheso baloba ye konanenge kotide kuve mawa et pas Charoufa Saki na bandi kuna epai to bandaka ngai na yo Ela koya ko la mule pona motote mwana mama Okema na ngaza kisi etika inango Eluni na samabile Suka suka ega pota Lota noto yaliwa Ueba vala ya bombo inaya Sala prudent, vamos à lâcher. Le film de Congo Totila, le monument vivant. Gabriel, la force est tranquille. Et que fait Ramson Momisa Tokotsa maona Kyoko Aïe Somotro Président Pierrot Oui Papa Fernando Finda Weye Titoko Olido Walisa Nanzoto Nanga Zoto ya Bakri Tigita Zata Tigita Mabo opona biso nyonso Merci beaucoup Merci beaucoup, merci vraiment. Est-ce que ma vrai Bazali, Bobé Dassus Maboko pour un propos leader sur le côté Kabiso Mouké au paiement. Merci. Parce que nous continuons nos questions ébélées. Le temps pour moi, Nayamba Robson, Lelo Tozana Maestro, manager Moko Yakitoko ya solo outil depuis Kinshasa. Et Azopi c'est la biso Bassamoya producteur. Merci. Et accompagné Ginga Balobi, ceux qui n'attiquent pas au Kangaï. Vraiment, Zala Prudent Umba. Pesabiso annonce Oyo. Tu vas comprendre le message. Le temps qu'il y a un manager, c'est parti. C'était la moi quand Mbouete était à récite. Le Zala Prudent, Congo Central est à vous. Zala Prudent. Zala Prudent. Zala Prudent. Pose noter Bakosala Yoje. Neko, dans lobby. Zala Prudent. Espace Zamoko sur RTZ. Chaque vendredi 16, dans Bandeli, chaque vendredi 16 à partir de 21h, Zala Prudent avec Cheval Lambang Stella Mwaka, leader Yashkola do Kanto, Bana Matadi, Bana Congo Central, Zala Prudent. Makamango yango ye obozako luka yango pe komi. Vendredi 16 avec Anel Kangongo na RTZ, 21h ne zappez pas avec 100% Stella Mwaka. Yango ne makamu o yé pour na bino bana Congo Central. Zala Prudent, Zala Prudent, Zala Prudent, Zala Prudent. Toebani bilongi kasimité made. Yango photo Zala Prudent, bana Matadi chaque vendredi 5 à partir de 21h na RTZ. Responsable Zala Prudent,
Chaque vendredi, landa émission 100% c'était la Mwaka avec Anel Kangongo, animateur à solo. Fernando Finda, millionnaire, businessman, Tambola Mondati, campagne à Congo Central, Stella Yann, star Nabel, mais ça va featuring. J'essaie de promouvoir artistes label, mais ça va très bien. Vraiment, dans l'area, il faut même payer un soutien. Soutien Ngolo, c'est-à-dire le dans Fumba star Nabel, Congo Central, Moumata, ça va faire Nabel. Bana Congo Central, Zala Prudent. Chaque vendredi saint, Kalamouma Seka toujours. C'est chaud ici chez nous, c'est chaud chez nous ici, chez l'espace winner, chez PDG Mbangi. Vraiment, vous sentir la tension, la potentialité, la grandeur, la kilo, artiste Nabino chez Valambangu. Après, c'est avec vitesse et pression, la vibration, et chocolat de Kanto le Zala qui est bel et bien représenté dans la ville porteur Yamatadi, à Messie Patinjouzi. Na madame Adora Luzolo tango igi umba azobeta tous les deux et ça la biso moi sengo et c'est ici monsieur le général Chora, merci na colonel Messime et puis na Archi Mangaribi, merci à vous. Tant nous avons Hervé Kikani office de route, merci à vous. Bazala Kebele, tant nous avons Fumweto Gilubota, merci parce que yaki awa ingénieur Dani, ingénieur Denis ingénieur Denis Mbotenayo, merci na troisième hey, merci na famille Ngongo Mobimba, tant nous avons Relique Mabengo, merci. Nazana, monsieur le représentant du producteur, il y a Stella Mwaka, Lelo na plateau. Naibsa Gibino V-Force, Arzanangaï Real, le pro depuis Nigeria, à Outi Kinshasa, directement Matadi. Tozanaye, Rapson Lumisa, Tozanaye Awa. Merci parce que Stella Mwaka, papa, il y a vraiment 6. Parce que Batebele, il va quitter. Groupe O, ils ont vraiment la charge. Saluer maman, mamie depuis Palais. Na Bethlehem, merci Nabino. Stella Petit, Stella Mbotenayo, tant que monde a Steni. Mbotenayo, Dorcas P, salutation Nabiso, na réussite, Jojo, et puis tant que monde a Jordan, Mbotenabino depuis Palais, monsieur le représentant du producteur, le manager est là du producteur, Rapson Lumisa, Real Pro. Bonsoir. Bonsoir, Ndekonanga, na CP de Tour, merci. Bonjour, Moni Villa Matadi. Oui, Matadi Yambinga bien, Matadi Yambinga bien, Nayaki, Matadi Nasté la Mwaka. Dès que tu as confinement, tu studio, tu travailles, et 4 années pour le confinement. Il y a mon leader de leader, Fernando Finda, non, Bokel Matadi, pour ça, inauguration et émission haute, les autres de donc après l'inauguration, on a qui pour compter la charge de Matadi Yambinga bien, Matadi en tout cas, merci Nano Yambinga. Félicitations là-bas à Matadi, félicitations là-bas à la commune en Mvuzi, commune en Zanza, félicitations la bino tout bozana commune de Matadi, bozana Boko 1, na Boko 2, na Lukimba, na Sanda, kuna na Inga, na Kenge, bozana dans les parages, province Mobimba, Congo central, namba o bazana Amérique, na Zina, Océanie, kuna na Europe, awa na ba pays tout, oeza environnant, na Mboka na biso République démocratique du Congo, ba salutation la bino, na zala Messie Rapson, Pascal international. Artiste Nabino pas international, le loba sangosé à solo, mais c'est Rapson featuring na Weranson, c'était la Mwaka. Comment est-ce que Bino vous trouvez en production? Est-ce que Simbi parce que Batwa Lobby on a vu la mataille de Simbi? Merci beaucoup. Featuring Simbi, biso la belle na biso Konda Totila, Finda Fernando. La belle na biso Tolbaki to reproduit. Muninga na biso ami frère na biso, c'était la Mwaka. Bon, on a travail international. Yango boss nanga Fernando Finda Sikaza nanga Ramson faut yo manager ndeko na yo to sali featuring ya liboso na Werason to regi Werason to na 3 musiciens au bazali na Kinshasa ba osana ye après to continuer featuring libela Davido Sky aza sud-africain broyer ba susu to continuer susu ba osala na Daju to en contact na ye si to ba so na zongi Paris na osala contact na ye en plus toujours si ça na star moko azaka congolais na biso mais à vivre à l'étranger après le bon messie là donc ici surprise botangi comme on a été toujours pas surprise karati vraiment bana matadi balobaka santu toma buka mona buka kutila balobi dans tout na yo réellement mission na yo oui na tuni au répondre yango mais baningaki bazala vraiment la précision balobi est-ce que oza ma sapoter oyo kobetela bana matadi pourtant bazoyoka bovanda na sela ndako moko amina yo
producteur et Stella bovandanda komoko bino 3 ba ami donc bosali boule na bino na kin parce que ba yebi ka betaki featuring après bokombo tanga bakomba ba Davido est-ce que réellement makambo yo bana matadi bakomona ngo bamoni wera oui bien sûr Davido azalaka wate et puis bakombo wana tanga ba artiste bazalaka wate balobi ke ezama sapo expliquer nous réellement parce que Congo Datoti la zota la biso na parler merci na président Weranson en direct émission ils a tellement suivi merci bamoni Weranson c'est que ça bien Davido aza artiste au na label moi je suis journaliste réalisateur professionnel à Kinshasa Paris partout dans le monde ouais bien ça ba clip na ba star nous au monde la être sur Ramson Luis donc ba Davido baba nanga ba baba on a travaillé dans Nigeria on a travaillé dans Lagos on a travaillé dans Bango na Ghana on a travaillé dans Tanzanie on a travaillé partout Fernando Fina Oazalaki les seuls Congolais dans la label na biso ça fait 7 ans Oyo a produit ça ba grand star wana mais c'est un Congolais alobi ya tout ça là bon c'était là azaki ami na biso c'est là découvert pas qui Kester Emene c'était là Kester Rabiso nazu musicien makasi na Luanda na yene nga attaque journaliste là qui n'a pas formé ban ba Joe Star Marlène Kasanga à l'époque na formé bango na yena bango na écouta c'était là moi via ebisinga petit na nga na grand star à Matadi ya Luanda na proché na moneza kati na ye ngana bi ya na zongi na ndao na biso frère na kuta na mutu mon en tout cas l'équipe batu nyonso aminanga ya solo ya kane sali relation na moi mai to vani ndako moko wana ba nini ezaki ba 2004 ba 2004 to 2005 et on a à l'époque na qui na CCTV na dit horizon 33 na CCTV à l'époque ndeka to lobake donc onyo sotolona kilobi lelo botimbuma lelo production pe mbala moko na ba relation na bango wana parce que ba entretenir ki yango bien que bazaki ba ami bana matadi bo comprendre bazaki ba ami et botimbuma mutuna muta tracer ba chemin na ye c'était la moi ka cheval en bango école lo quand ozana simana grand groupe et puis masana mususu ye ozomona grand réalisateur producteur les susu et puis na libanda mboka ici asala combo asinya ba œuvre belé et puis lelo les susu producteur a comme peu millionnaire mais batu bandimité qui asa millionnaire balobi ami de tous les présidents mais bazon di mangaraté balobi ba millionnaire ko kipe ko bengisa te instrument moko boye kiti awa mata des alaka awa ba conteneur ekita awa instrument vraiment na conteneur est-ce que car ba ko yiko mona te vraiment bimi awa ba kati na ba sachet parce que bazo benga ye millionnaire ba ye banano parce que oza représentant valable maloba vraiment na mboka na. OK merci ba surprise des belé estimé zali ekoya bana matadi estima c'est la moi réseau ya confirma kaka ba surprise des belé boss Fernando Fina ko sakate alobaro da vérité soki na bana katanga nyoso Kolozul Bumbashi otuni bango Fernando OK Uganda Rwanda OK Kenya otuni bango ayebana ayeda batu nyoso yango alobaki cette facile là azo aider ndeko naye na travers matadi na travers matadi batu ezebele besime zali studio peut tokocha ba ngamo ezebele surprise ça vraiment oza le représentant et producteur oza pe manager naye na yebi ke tango betara vraiment kati na ville qui ça ba artiste et tout au monde ba émerger ba betamo ba vitesse par rapport ya boulot oyo c'était la lobarake tango to tuna ba question yebu cop mususu osa les athées cop na kaka yango na école de canton ne bazana ba artiste et tout ba zapi na bana na bango bazana ba famille bozo bula nini pour la future artiste parce que na mona artiste na Kinshasa soko itali cadre topé résidence na ye vraiment confort pour l'artiste na biso ya matadi ba visioni nango bozo penser tango bozo sala ba production ya boye pour la future na azamo na matadi d'abord azada responsable avant d'en parler chez vraiment responsable du champ ou azana ba surprise yemoko ya yebi o ezali la belle européenne. Pour ça la différence qui Azana monsieur le millionnaire. Non. Aza millionnaire. Faut pour le Aza millionnaire. À cause ça la bas surprise pande konaye ça batu ba lobake ba muna kaka toni. Pour matadi bandi marate. Te matadi bandi mate eza tala kini ko. Ba moni pe la page Fernando Kongo ya toti la ba lobi que non. Baza bandoki ko matadi bandima. Abetsi toli Fernando Fernando na album pa wera. Utali album awera 11e chanson eza Fernando. Au mon vraie chanson ils ont mon belé 40 000 $. Trésor Katana oui rappelle la belle souffle à lobby à l'air à $1 million dans désert du temps
on a vu nangai Igwe tanga lobby à lobby. Nazaki na maison mère, tilo na na maison mère bato ba yebi, na sala ba clip à maison mère, bana bana nyusu na zui ba onti na ke na bango na style konde masanga na PC mbote sika zali. Donc o a lobby a osala. Bana matadi pona Stella ba surprise ezebele. Stella za mutu kati. Autre pesa ya pembe za akili. Mais na kina awa sikuna matadi etambola bien te, pona etambola bien te. Poza vraiment la surprise ezebele. Eza eloko wana toyaka na de mutuka bato bayebi bana mutuka BMW V8 yaki unique na matadi ya so matibo échauffé siko ba PC V12 wana matadi so matibo échauffé na V8 c'est quoi matadi te V12 ba PC V12 ça no clip wana ça ngoti donc c'est que c'était là on va la sur matadi ça tambola kana yango nenga zana kisha soka ye na la belle tambola na V12 wana tu wana toyebi ke zabilo ka mokili par rapport siko ya avenue pe ya ville matadi topé à province na Congo central parce que tant à penser artiste na bango pour venir vraiment ya mboka na ye azo boule nini pour à s'investir pe à part nous les tant que manager et producteur. En tout cas bana matadi nyo surtout na longoli les nets pour na respect na bino ndeko na bino Finda Fernando Ponda Totila aza frère na bino ne Congo ya le biata ne Congo donc mutolo na ye eza awa na Congo central donc apodisaka asalaka ba action pour na baninga msu mamoka msusu tambo abenge amile tout l'Afrique président tout africain ba présence ba yebi donc yepone ratarate mais cette fois-ci à lobby na yebi sabino ale karaka kendaka mais cette fois-ci là azo installer na matadi vraiment félicitations matadi on je maka c'est salama ba blogo belé ko sala la surprise vraiment bientôt confirmé ici là nenga zo yoka ngani zabo na pesi mbote sika zali ala nanga retour na ye bon azozonga tango azonga malamoko biloko ye ba surprise ezebele. Donc après confinement Iga Umba ba surprise ezebele wana maloba ya manager ya producteur rapidement quelques salutations na yebi que Fernando Finda Abraham Congo Dantotila le millionnaire azotala yo jeune millionnaire et puis le président Nyama Makanda mais c'est formidable azotala yo na yebi que parler politique qui famille na Kinshasa moi ba salutations parce que mission ça suffit dans le monde entier. Na pesi mbote na ye moko Congo Dantotila balobi suka makamdeza ye Abraham na pesi pana président nga Werason bien nga wa sala onga na za ebele na pesi Nola Manzanza mbote sikazali na pesi Patrick Palata na tunu za soda makasi merci parce que masolo ya solo ezali la CCTV sika na uta na moni bina espezali na pesi bana matadi mbote Umba réalisateur monene yo penza photo kenora vraiment boutique langa Umba to si je fais na pesi bana mbote tambola ka service ko sanité na pesi mbote na pesi Dieu merci Lumisa mbote na matadi Militimba na matadi na pesi mbote batu nyoso divine sans oublier na pesi mbote diva Davina na pesi mbote tikozali vraiment bana matadi merci. Tout vient à point à qui c'est attendre et la rara mutu ndenge mutu alinga kazala lelo masanae a commis grand artiste et puis a commis grand parmi ba grand na ba monde na ba réalisation na production lelo masana bango a commis millionnaire tala ndenge pesi makambo il fallait gara escola de canto na cheval en bango c'était la moi ka poto lutter contre la musiquette topé sa valeur ya province na biso Congo central o bimisa ba artiste ya ndenge na ya lolenge le temps pour moi na bimisa invité na ngai Ig Umba pesanga susu makambu pesanga maestro wana esala moi bien Zala Prudent bana matadi botika émission oyo te botika pe ngati lokola ba pesi ngai pa ya Fernando Finda bigete bana matadi bo soutenir de la forêt alobaki bo soutenir artiste na beno star na beno de bana matadi naza ya bino boyebi to saka musala oyo nzambe apesa biso le do ine frizaka exploiter de exploiter yango na ta ville et puis ceux qui n'ont pas la monde eza fierté ya Congo central bana matadi toujours botika ngate na losambo toujours ba réciter zalaka na opesa na mbote na osaka na merci na ba staff na nga tout ya bureau teka service Simon Badou toki na yo moko Anel Kangongo merci toki na Jiska toki na réalisation quoi ceux qui m'ont aussi marqué na Ig Umba zana muto brigade et puis Ramsol Misa autant nga ki sasati ayena nga toujours na suivi va faire oyo
de bana pompage bana trabeka bana mikondo bana belvedere bana kikanda ba kaelen tout donc émission chaque vendredi bo ratarate de chaque vendredi et puis baba tu wana des affaires à l'accès bino bo sa tu bo zanango pour ya on des soutien ya artiste na bino zona kati ya confinement mais biso de au travail ba featuring on des sengwa bana matadi voix leader na bino boye bien déjà moi j'ai vu là le métier ma piel de ceux qui des États-Unis zara musala benga kuna sona kende bu musala donc merci na pesibino émission oyo boza la prida botala ngo chaque 21h chaque 22h chaque 22h bolandango et puis tokota numéro wana bolobaka ceux qui critiquent ezali bolobi ceux qui te sali mabe bolobi pour tout bongisa mais c'est pour tous les musiciens donc songa na l'équipe ba masa pe mususu ba bengi ba pesi programme na l'équipe donc na pesi ka to zalaka prida donc ba kosala biso j'ai Zala prudent na palais Zala prudent na ville Matadi Zala prudent na tous les quatre coins parce que la insécurité zali parce que tu es bani maté Zala prudent Nicolas Metou Zala prudent na Mutuka vraiment Kaimukunda Balobaka. Si vous avez aimé, dites merci, grand merci à l'équipe technique à RTZ. Et vous direz aussi merci à Hugues Umba à Simaki réalisation Mokolalo, assisté à l'ingénieur Rapson depuis Kinshasa à Zagla Bissolongo. Merci également à DT Debra Mazela parce que de loin avec un message. Merci à Desco Télévision d'où je viens. Merci à tout le monde qui ont aimé cette émission. Vraiment, c'était votre humble serviteur Anel Kangongo, l'international, le main libre, le long système Yanzoko, l'éléphant le plus dangereux, le plus lourd, Talaraba Groupabo, Eshkola de Kanto. Grâce à Fernando Finda Congo Dialtotila, Ndeto Pesagibino numéro et Asika, rediffusion et en lobby. Bolanda Bissou à partir à 12h30. Quant à moi, je vous dis bonne suite des programmes. C'est parti, merci, bye. C'est mon tour. Soki kaka pana kazanga ezalanga fote na ngai te Zambe moto apesaka moto na chance na ye Leze mabula Fredi Zola ye Laissez-nous le temps du jour à jour C'est la mwaka Oh mama Yo ma Oh teka service Oh aleke mongo Angani misa Umba Ah Shikembako Oh